Freddy Vegas a sali la paix dans la Chine, a sali la paix na Karine Mokonzi, Penama Jackie. Que je suis plus là dans tous ces trucs-là. Hein? Je salue la Chine. Papa Freddy Vegas, je vous salue la Chine. La Chine, mbote belé la famille. Si la famille est bien dans la ramekata à la raté. La Chine, il y a bien un mois là. Gros bisous. Maman Rachel Ngoma, dans Londres, il y a un mois là. Bilombe il y a Chantal Bola. Il y a un mois là. Karine Yopé mbote non mois là. Petite sœur. Les arats dans 4 familles. Vous comprenez? Les arats dans 4 familles, Karine. Vous comprenez? Yo et Bikat. Il y a un mois là. Il y a un mois là. Maman Jackie, il y a un mois là. Maman Jackie. Tu peux tout ce que l'on a comme Maman Jackie. Hein? Mais tu l'as dit Vegas, hein? Famille. Maman Jackie, la famille. Ok? José, n'a mon ignon tout au lit, Maman Jackie. Mais bon. Tu as bien le quitter, mais pour l'anglais, tu bâtis le lot. Au sein de l'analyse, il y a bien, quand même. Au sein de l'analyse, il y a bien. Parce que, au lobby vérité, mais je pense que place P, Maman Jackie Azali, à comprendre, mais quand même, à comprendre ma vérité, Bélé. Aux zones Nathan, j'aime bien ton côté franche. Tu es très franc. Ça, c'est bien, Josiane Mondele. Ta cause. Oh, papa robot, alingaka kaka rando, mais bisope tolingaka pe ezala. Surtout na Freddy Vegas. Ponga papa robot, nazo chamute mananga na Giselle Nsoki. Non, nazo chamute mananga na groupe Oyo, Freddy Vegas asala tokuta nakata to sololaka. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bomoni ndeko abiso Freddy Vegas amizongisi sima pe aye pesimbote na Karine Mokonzi a pesimbote na Majaki pe pesimbote na la Chine. Alobi na munoko nae, c'est la famille. Binomoko bolobaka. Singa famille e bendanaka e katanaka te. Alors, soki bozala vraiment famille ya Freddy Vegas, na kanisa binomoko bokozwa solution. Pe bokomona soki bokosala nene. Ngai papa robo na moni Freddy Vegas azongi sima. Na moni Freddy Vegas alingi lisusu makambo te. Esprit na ye ekiti. Parce que boyebi bien na mokelo yo likambo etali bolingo moko na moko ayebi nenga memelaka séparation na ye. Séparation ya moto moko te ekokani na moto mosusu. Alors Freddy Vegas a salaki crise, a piqué crise, eleki 1 mois, 2 mois na kanisa a koki déjà makambo. Podanga papa robo na moni a koki makambo. Parce que zalaka logique des choses. Soki mobali aboyo, to mwasi aboyo. En tout cas, soko lekisi 2 mois, 3 mois, ozo piqué kaka ba crise, wane la kisi, o milingite yomoko. Toujours foko balo la page, ko kabanda, vi mususu oya yo. Pe kobosa na nyonso. Alors Freddy Vegas, ndenga zawana, na yebite soki, bakosala susu makasi bazongana na Majaki me wana etali bango. Me oyo asali ezali pa munene pona ye moko. Ezali libération moko ya munene moralement, psychologiquement. Donc tango apesi Karine mbote, apesi Majaki mbote,
apesi la Chine mbote. Automatiquement elakisi Freddy Vegas alingi lisusu likambo moko te. Ezala na kati ya mutu na ye ya mabe. Surtout na batu oyo na tangi Majaki Karine Mokonzi. Alors lokola asali bongo, en tout cas, bandeko, bino moko na moko bisika boza, fobo luka botala. Pour Freddy Vegas, na ba chinois bazala toujours bien. Freddy Vegas na Karine Mokonzi bazala toujours bien. Alors makambo eleki ezwi nango peta molaite. Nandimi teke batu bakolinga kupesa Freddy Vegas mbote te so bakute na nzela. Pananga ezali nango problème ya gravité Majaki Karine Mokonzi bakutani na nzela na Freddy Vegas bapesa na mbote. Karine Mokonzi na yebi deja akopesa na ye mbote po apesaka deja batu mususu mbote soke sengeli batu nyonso pete. Yango wana na Freddy Vegas to yebi ndenge okende te mais asali deja geste moko ya munene. Oyo nyonso amoni yango geste munene to ya muke mais ezali geste moko deja ya kitoko. Ya liboso pona intérêt ya ye moko ndenge na lobi psychologiquement moralement simanango ya oyo mobulu oyo azosala na Majaki pe na Karine Mokonzi pe mbote na la Chine ezali kaka alakisi ke ba chinois bolimbisa ye ata na monokone na bimisi pardon te to bolimbisi mais mbote wana ezali geste moko deja ya kamwa bien na kokoloba bien te parce que na yebi te soki Freddy Vegas azokende ndenge nini soki mbote yango apesi pa ko continuer na kimia mais zali geste bien epesi kimia pona ye moko. Alors côté pe Majaki na Karine Mokonzi na ba chinois na yebi pete soki si balandaki yango ou bien bakolandela yango pananga soki balandi en tout cas bango pe kuna ba raisonner kaka na ndenge na bango. Awa en internet toza toujours même moral non même moralité tozali toujours mutu na moral na ye pamba te soki totie même moral tango moko akokosola ekosenga biso nyonso tokosola soki moko akosoli te en tout cas wane kobota rando yango awa na internet toza même moralité na sukisi awa botikala malamu et ciao. Que je suis plus là dans tous ces trucs là. Hein? Je salue la Chine. Papa Freddy Vegas, je vous salue la Chine. La Chine. Mbote belé la famille. Si la famille est bien dans la ramekata à la raté. La Chine, il y a bien un mois là. Bah gros bisous. Maman Rachel Ngoma, dans Londres. Il y a un mois là. Bilombe il y a Chantal Bola. Il y a un mois là. Karine Yope Mbote non mois là. Petite sœur. Les arats dans quatre familles. Vous comprenez? Les arats dans quatre familles Karine. Vous comprenez? Yo ebikat. Il y a un mois là. Ndekona moi si. Maman Jackie, il y a un mois là. Maman Jackie. Tu peux te dire que Maman Jackie. Hein? Mais tu l'as lu Vegas, hein? Famille. Maman Jackie, la famille. Ok? José, n'a mon ignon tout li Maman Jackie. Mais bon. Tu as bien le quitter, mais pour l'anglais, tu bâtis le lot. Au sein de l'analyse, il y a bien, quand même. Au sein de l'analyse, il y a bien. Parce que, au lobby vérité, mais je pense que place P Maman Jackie Azali à comprendre yo. Naibika o inaote, azaramuta kandate. Mais quand même, à comprendre ma vérité belé. Aux zones Nathan, j'aime bien ton côté franche. Tu es très franc. Ça c'est bien Josiane Mondele. Ta cause. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.